Azoloba en tant que prophète, puis en tant qu'un général. Nous beaucoup mona ba soda, beaucoup mona ba gouvernement, beaucoup mona. Pas ça solution. Qui ba chrétien ba ya, le bobo sanana no ministère, bobo sanana ba église. Comme ministère na église le moko. OK. Obeta nyo ka côté ni na jetan. C'est là na, hein? Et loko ngana o tchao na ligne siko. Est-ce que bom tuna nan? Et loko nini eza Covid. Eza armé te. Loba ngai na za prophète. Covid. Eza armée spirituelle. Ba ye ko payer vengeance ya loko e salamaki. Donc c'est yende fa kanga. Ah, okanga na kina bangwa. Lobi yende mtoke no bimsa boma ni. Non, biso to bimisa ite. Eza ba yoza vengeance. Yo boma ki nyoka yoza congolais. Ndenge ni vengeance e komi monde entier. Ba pesi ba soda ba koti na sama bitumbe banda ki kuna. Na bitumba na aboma ki nyoka. Tanga bomi nyoka ile kwa sababu kwa dessin animé baki bana na ye bana ya nyoka wana babaki mukili o to fandi toye baba ensuite ba ngo baza banani nde batinda ba armée ba yo kopesa malade ya nini ya coronavirus ile kwa théâtre prof to pumbwe ça dit ba meminga ba angelu toke ti na montagne moko ali kolo parce que to kaka tremblement poubu ezaki ya mwasi siko nyoka ona ya mwasi ala mitile ebele nyoka ona mwasi wana kusema o nyoka mobali wana za irie ba Middle East ba Indi ba Chine hein ba bilamba ba biloko kolia ebele ezouta ba place moko boye place dragon azana dominion nde ko bimisa siko ba maki wana nyoso pasuki nde ko bimisa ba nyoka wana na kisi ya mai baza ba nyoka mais tant ba bimi libanda ba su ba nyoka te ba baluki ba komi armée nde ba kotinga na chambre moko boye ba chambre wana balobi ba angelu balobi ba ngo ba kotati. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesi ana longo na nzambu oyo mabena na makomi Jésus. Il est notre Seigneur, il est le Prince de paix. C'est lui que nous venons saluer sa majesté à travers cette émission que vous aimez beaucoup, témoignage. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel. Maman Tiffany, chez vous dans vos maisons, on est ensemble. Bonne fête à tout le monde. Oyo, on compte à 2022. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le prophète Ali, mais à travers ces cantiques que va nous balancer la régie, qui se tient par la main de Alain Kiakala et Gira Monkwa. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, n'oubliez pas que nous sommes déjà dans de fêtes, pendant le fête. Mais attention, la Bible nous dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Voilà, soyons prudents pendant ce moment de fête. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alain Kiakala, à vous, et je dédie ces cantiques à Nekab, ma sœur, à moi-même, depuis les Issa, et Papa Guy Labala, depuis l'Afrique du Sud, excusez-moi, depuis l'Afrique du Sud, et suivez ces cantiques, on se retrouve tout juste après. À vous. Ciao.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Alain Zano ko benga osali démonstration à Moïse. Jira zakuna benga sala démonstration à Moïse mais tozana te. Juto limito ebaka yondo bomaki nyoka yango biso to biki na corona. 4e vague yango tozozana nango kaka. Mama, ndeto zaboy. Soki ba église, biso ba église, le corps de Christ. To sangani bien dit. Nazolo ba tant que prophète. Et puis en tant qu'un général. C'est au monde à biloko ils ont salema. Biloko comme on a ba soda, comme on a ba gouvernement, comme on. Pas ça la solution. C'est nous les saints, les chrétiens, tout ça la solution. Biloko nyoso ils ont salema na moki. Et sengi ba chrétien ba ya longo bobo sanana no ministère, bobo sanana ba église, comme ministère na église loko moko. Ils ont loko moko ti. Ministère spirituel. Église tonga eza peut-être tokoloba. Ndenge bato a définiraka eza ngo tonga mais église une vraie église c'était spirituellement tu comprends. OK obeta nyoka côté ni na njetan c'est là na avant na kota ni makambo nzete et loko nganga na ocha na ligne siko oui comprendre loko zawa chaque prophète so poto comme église mobimba nini biloko nyonso ezala bien mama Tiffany po biloko nyonso ezala bien na mokili 3e vague lobby est-ce que bom tuna nani eloko nini eza covid cela ko tuna ta ba prophète baza aw soko nzamba za témoin soko eza armé te loba ngai na za prophète covid eza armée spirituelle ya ba esprit méchant ba uti na sa mai ba ye ko payer vengeance ya loko et salamaki o bino mo sala ba ya bino to biso to salaki ba donc c'est yende fa kanga o kanga na kina ba ngwa mais obi yende mto ke no bimsa bo mai no biso to bimisa ite la ba sa vengeance mama bon yo bo maki nyoka yo za congolais ndenge ni vengeance e comme monde entier. OK comprendre yo lobi ke mto an nyoka evanda ya dragon evanda na Chine que Chine ndem ta osa makambo yango corona fallait bimela kuna bandeli kuna mama que contredit ma ya simba net na armée yenda zaki général ba bise kota na ba soda ba PC ba soda na ba ange ba PC ba soda ba koti na sama bitumbe bandaki kuna na bitumba na abomaki nyoka tanga bomi nyoka ile kwa sababu kwa dessin animé tanga bomi nyoka na bomaki nde salike kanda ya ndenge babomaki nyoka kuna na ebite so pe prof abeta nyoka na parti nini esali ka kufaki bana ya nyoka wana babaki mukili o to fandi toyeba ba ensuite ba ngo baza banani nde batinda ba armée ba yo kopesa malade ya nini ya coronavirus eloko ba kwa théâtre prof mama omoni makambo nzambe ebi maka seriete ziana na réfléchir. OK na peso exoko webi place atezani ezani nde tozaki boy webi ke mokili nge exister sute ekufa batu nyonso balinga bako so yo bundaki te non ngana yebisio kaso yo bundaki te il faut Dieu soki Israël Moïse ayaki te
laissez to bolongo la Moïse azaki te donc yo mto sali ke mokili ezalati lelo exact bongo te koloba ngo bongo te nzambe nde asali na nzela po soki to po tolobi nga na sali ekozala mabe il faut que nzambe asalaka à travers moto prof ya sinde ya bongo yo tango prielaka bato osali moto abiki à travers toi, mais ce n'est pas toi qui as fait. Il y a un lobby qui a utilisé yo qui obligisa mutu. Il y a un lobby. Donc deux ozana yo mto bikisi mokili. Nzamba bikisi mokili na nzela na yo. Mokili ngoza dia ya kufa. Nda to sabo eto fallait to ça déjà connaître. Ah et mokili biki ya nzela na. Ah mama koloba bongo te. Oh. Na lobby bo nzamba bikisi mokili na nzela na yo. Mais sinon te so yo te mokili ngoza ya kufa. Ati if kozaki prophète musu pe bando sambela pona biso. Ponga na zaya kufa. Quand tu fais que ça y est, église mususu bando sambela parce que Pierre tango akota na prison. Ezaka ye moko tende bando ko sambela. Église pe bando sambela pona. En fait, yo so lobi likambu. Non, ngala zo lobela na ndenge ya boyi. Nzima kaka, ezali mokili. Non, ekozala neti ekobima neti arrogance. Arrogance, bola obenga général aux arrogance te. Non, wana toko justifier ngo, mais on peut to justifier que mokili ninga ko kufa. Soki yo te ke okufa ki te ke nzamba peso nzeta Moïse te poke bomani okana, mais lelo to obeta masolo mokili zati. Yo ndo bikisi mokili. Chango ndenge yo le yo tse. Kasi ndenge ngate ndenge yo lobi. OK. Après, quand to ke noka bon, là obomi nyoka. Là to bomi nyoka, tema kozai ba tremblement de la terre na kati ya mai, ba na yoki kaka ba angelu, ozai voix elobi bobima na kati ya mai. Tant ozo bima na kati ya mai, makila mai wana paluka ke comme makila, comme rouge partout ezai océan. To bimi, fallait voir mon pépé, fallait voir ndenge zalaki. Ezai vraiment ozo banga, c'est na biso nyos to zai peza ragé. To zai peza to yeba déjà eloko tozo sala. C'est forcément qu'on a zaï nango jeté. Donc kenda to pumbwe, c'est dit ba meminga ba angelu to ti na montagne moko likolo. So to zo observer makambo zo sala nini na kati ya mai po ba yebaki déjà que armée wana zo okuta kuna eza puissant. Que sengi siko to reculer avant to attaquer. Siko to kaka tremblement pubu ezaki ya mwasi siko nyoka ona mwasi. Ala mitile ebele. Nyoka ona mwasi wana kusema onyoka mobali wana za irie amwasi ndaza arraché yende siko azaki asasi acheche maki nde ko bimisa siko ba maki wana nyoso pasuki nde ko bimisa banyoka wana na kise ya mai baza banyoka mais tant ba bimi libanda ba su banyoka te ba baluki ba komi armée tant ba baluki ba komi armée pesa na minduki baza partout c'est dit ba kenda partout na monde entier ko lukabino c'est non zaki combat, c'est-à-dire, dans le cas bisoté, c'est un monde entier, c'est-à-dire, nous tous avons été dans la katia bitumba sérieux, un chrétien belé bazolal. Donc, on est première vague, et ça y est, groupe ezobim, groupe moussous bimi. Ok, toujours quand tu vas sentir, la première vague, va voir que l'eau n'a pépé, va voir que n'y n'a pépé, va voir que n'y. Mais ce que bandé la Bible bien, au commencement, tant au doute bien, la Bible dit l'Esprit de Dieu était en train de marcher au-dessus des eaux. Bazolo bango bien très clair que toute chose, ce qui bituma banda qui attend na bandeli, ezaki na katia mai. Ce qui Satan il y a bon mamoki, à quoi utiliser mai. Demande tant la zoloba, na expliquer maladie nyos et uta na sa mai parce que batu ba comprendre ngote. Batambo bimi boye après. Tant bimi ko via na nda ebisi biso ke se boko bo bete bo bunda na bango côté bo renforcer pour quelque temps bo renforcer parce que Jésus alobaka na parable aloba ke armée so kutana armée bazana 10 000 personnes hein yo zana 1000 aobi so ke bunda na bango il fallait vendre réfléchir comprendre avant bundisa bango biso ba chrétien to za makasi to za pe belé kolega ba âge du ténèbre mais tant il fallait to bundisa bango nde nzambe ayebisinga po bundisa bato wana il faut na pesa o biloko il fallait na pesa nde na yo komona bachenga na kati ya c'est des années etoko hein na etoko c'est des années etoko ba angelu bazai 4 ba telemi ba ozela lole fumwa na moni ba église
ebele bando kosambela po eloko lola efungwama bazosambela bato église namoni bato misusu nayebi bango bazosambela kuna ma église misusu ya Sud Afrique nayebaki yango bazosambela bazo intercéder bango nyonso bamonaki eloko ezosala nde naye komona lola efungwami tala mama na moto ezobima ntango ezobima eye kokota na kati ya munoko na ngai ngai nayebaki koza bateme ya mai koza bateme ya molimo na mafuta me nayebaki te ke kozalaka molimo ifo ekoti eye ekota na nzoto eye kolata yo c'est-à-dire ntango ekotaki eye kovanda awa na libumu awa na beli na sa libumu un mouvement na okota na kosentir ke na eloko moko boye ezokota na kati ya molimo wana na oyoka eloko moko ekokota c'est fe wana eye kokota ekoti ti nazomona yango nde ezokota nazomona yango ezokota ezalaki feu dévorant ekoti ti evandi awa wana eza ntango nasi na kufi nde bazwi nga na cité moko boye na kati ya cité wana ezalaki neti bazandu neti bawenze ebele nayebi place yango te baye omonisanga ke koza na chambre moko efo kota comprendre je crois ntango na bande kotanga bible naye komona place moko ya Ezekiel place molimo amemaki ye na désert yaye mama Tiffany molimo amemaki Ezekiel wapi na désert na kati ya plaine ezalaki désert ezalaki plaine on appelle ça en français quoi plaine eza place moko neti koza matiti te koza eloko te ezaka plaine c'est koza espace moko boye désert moko boye c'est dit nde akendaki kuna molimo ekotaki nde atelemi na kati ya na makolo na ye je crois pas verset wana basali ya nzambe bakokota yango nga nayebaki verset wana te batango après ntango na ressuscitaki nde naye komona verset wana nde alobi ce qui fait ezala kaka molimo te akoma likolo na yo avanda likolo na yo mpe molimo te kaka azala na kati ya mai kaka ozala baptisé il faut avoir aussi l'esprit qui t'est entré comme un prophète. C'est un molimo, il faut écouter là taillou. Nde yangwana. Siko bazwinga na kati ya cité wana tango nazo kende. Ezaki neti bato bazo kende, eza neti moi ville te mais cité. Ça bato bazo kende, bazo kende ba wenze, ba mituka ezoleka. Nde bakotinga na chambre moko boka. Ba chambre wana balobi ba angelu balobi ba wango bakota ti baotema libanda bakota kuna ti chambre wana ezaneti tokota na kati ya chambre c'est-à-dire libanda bo ezaneti c'est-à-dire parcelle te c'est-à-dire kozana porte ya munene porte wana géant ya libende ezana épaisseur penza il faut na fongoli ngande na zane na clé wana na fongoli yango ko fongola na fongoli yango na kota na kuna na kati boy ofungola kati libende yango munene boy afongoli na koti kuna na kati na koti kuna na kati na moni na seboye eza noir côté boy koza mur côté boy koza mur wana esila na nte se dit ba che peinture te eza mur ya ba brique moni mur briquet na kota boy na moni siko nuage moko ya pembe ya makasi awa na se eza nini babengi yango nini c'est-à-dire eza noir eza neti omoni soki obscurité quoi siko koza ma place moko ya komata neti escalier mais siko bayebisingaki ntango ozomata kuna na kati eza danger kosala attention ke osimba bamir c'est to ozomata bongo il faut ka osimba bamir ozala appuyer na bamir maboko na yo boye pe makolo na yo ezala toujours likolo ya nini ya ba eza neti ba tiyo moko c'est-à-dire ba place moko akotia makolo okozala otelemi siko osola nani na nuage wana nuage moko ya pembe eza éclaircissant moko soko otali yango eza très pembe nayoki voix ezobima kuna nazosolola na yango naye koretrouve ke mutu na bando osola na ye
ezali mutu te ezali nzambe azalaki na mist ya gloire wana po nuage wana ezali représenter la gloire de Dieu au soleil ayebisinga place oyo de place oyo koplanter église na yo place wana ta na cité wana ta unaza mona ke eza Congo mais elle a lui na place on de place au planter église na yo il y a na commune na Bandal mama na minute on azana Sud Afrique na minute on azana Sud Afrique na sina kufi en temps on a sina kufi Zambe azwaki ngana ni na vision na kati ya cité cité wana tango nazo mona ngana yaka depuis longtemps nazo mona ke eza Congo penza et puis eza ba pembela ba wenzi est-ce qu'on a koloba commune nini na ko bima muto alukuta o ngana mona ki nde eloko na zolo aba sa Congo ka na yebite eza Congo quand tem za maïsa ko placer église eza na Congo na place on a la kisa inga na Congo tata una zayo solo na ye tangu na sekwa ye na zo solo na ye ale bisa inga ka ozo kende pa ite ozo tika ka na Congo na place on za maïsa ko église o planter église awa nde aprendre o kende ba place muso parce que ton pays non ko kende place muso ezate ke oke ko vanda moi je reste ici ce qui attaque ce que yebisinga biye yango yo kende poto na oseka oui pona na oseka mama omoni Jonas muto mo pena pesa nga yo kanisi tangu Jonas abando kende Tarshish ba pesa nga penda yo kana visa yango mama na petolo na lisolo yo kanisi nga na pikaki ko kende Sud Afrique oyebi Sud Afrique ba seri wana nga na kenda Sud Afrique ezali poto Sud Afrique ezali jete okota pesa magasin olie pesa ba keki pe okimi mutu te ba Holanda wasate na bando okota ba boutique na lie penza keki na bimi mutu te pa Holanda nga azate batikio libre po bayebi ke soko yibi biloko kolia c'est rien mais maintenant go Sud Afrique tout na batunyo so baza Sud Afrique yiba keki obim pakangi yo pe okoti pe buloko pona keki oliaki baseri wana nga na kendaki Sud Afrique ezali poto baye penza tala baye papesinga visa yango oyo passeport visa eza na kati ticket déjà ozo mata avion lobi na tongo abi bosani naza boutique na nga na vandi na nga abi sima non OK ne pas été ma famille m'a imposé ils m'ont dit que on peut survivre à jeune maman et ça écoute que jeunesse té bon prof là il faut ton église faut que ne ka bon ton église na ton église na solo na ye après na bimi place wana c'est zaki neti mulimo ezo solo na mulimo ka ifika ko ka place auton église ngo ici na yebisa nga kozama makambo belé a expliquer ngai na komaki yango po biloko ebele nde na zoloba awa biloko ebele na sina komango nde toza boye tokomi nanu na makambo ya 4 faces avant na ressusciter 4 faces ya Christ au Bible lobela déjà ba lobela honte mama koza ba forme omoni Bible tango zoloba eloko na code nango biso tomona ka Bible ke elobi eloko même tozo comprendre code ya moti kitso na ko tuna mutu to ko vandisa ta pasteur to yebise ke yebisa biso 4 faces à Jésus ils ont représenté ni yo lo baki nous autres à Jésus et monana kité est-ce que lamba na e monana ki prof yo Bible o lamba lataki na twin po bachake kaka lina za bongo te la Bible eloba na biso oyo bandi pesa nga zanga docteur te OK donc tozonga la pierre ayaki na tomba Jésus azoen asaki lina ya Jésus o ala balinge to bakangaki eti na chaki na tanga ka banozi pa bat na bilamba te banoko linga bato pit nini ya judaïsme bakolinga ona ba lingette na bakitendi balingo banoko na bat na bilamba te soki na wana sibako tuna usiko yeje lamba Yesu déjà babolelaki yango babetelaki en zege déjà si la mais na kacha kunda Yesu akotaki na bakunda ozana raison siko batuna lamba nini siko ye alataki tanga tikaki biloko bilambani
Tindé na tuni. Na bien, au bando na mwana mikuna otunanga. Na bando répondre yo, sikoyo bando sa netike ba t'expliquer bando continuer que ngana et tout ça qui na yebi. Ngande na zo poser ba question. Ponyo so tunanga par la grâce de Dieu. Na ko répondre pour na mwana nzambe na tanga la Bible prophète. Ya na lobi to ke ne kaka que yo aussi o kutana nzambe. Nzambe apesi yo makamna surtout na papier. Donc déjà zo peso ton église awa na makama quatre faces de Jésus wana to yango après. Alors après wana nde na bimi tango na bimi nde siko na ye komona ba angelo ba kiti na ba kiti kana cité wana bazwi ngai bakio kolakisa ngai ba nombre ya nini ya divine, nombre divine on appelle ça comment, nombre divine. OK, nombre divine balakisi ngai que il faut yeba ke na bata oyo bozo vivre et ça na bata oyo ya babenga ngo le beast 3-6. So babandi kolakisa ngai comment compter les nombres parce que koza ba problème ebele toza nango boye ba chrétien ebele ba yebe compter ba nombre de. C'est babenga ngo nombre divine. C'est-à-dire 1, net na pesa na opes exemple, 1 ils ont représenté union. Ils ont représenté oneness. Oneness en anglais c'est mean himself, lui-même, hein? Oneness. C'est-à-dire seul, lui seul. C'est-à-dire en anglais oneness, oneness comment en français? C'est-à-dire yemoko, hein? Il va bien Elohim, hein? 2 ils ont représenté witness. So bando la kisangango. Ezaki neti ba chenga na kati ya place mo boy. Nazo mona makambo tout. Neti film. C'est di ba bisanga. 1 ils ont représenté union. 2 ils ont représenté témoin. Alors biso ko moni chiffre boy. Sur ba pêche chiffre boy, il faut y ba chiffre boy ils ont représenté nini. Ndasiko na obeta 7 mingi na 3 na 6. On comprend? 3 na 6. Ba yebisi biso ba yebisa inga que non. Au moins 3 wana, hein? 3, ils ont représenté le nombre de la résurrection. Nombre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus sur la côte qui na tombeau, kaka un jour, ko se kwa na ye, c'est impossible. Jésus sur la côte na tombeau kaka 2 jours, ko se kwa na ye zalaki comme impossible. Parce qu'il fallait continuer à la oneness, à la 1. Avec Dieu, avec un, avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec lui-même. Ça va d'accord mon corps. On comprend de l'eau que zalaki. So, on va expliquer l'eau quoi na. Bah, petit nombre 4. 4 est la délivrance. 5 est le nombre de vainqueurs. C'est-à-dire, bah, expliquer en haut. Bilo qu'on a zoloba, atabatoa ba délivrance ministère déjà parce qu'on m'y retrouver. C'est-à-dire, Algérie, quand on a pesanga ba nombre wana, ba expliquer ne ba comment na 6 pour 5 est représenté. Oh, il y a 5 ministères de ministères de dons des offices de Christ, de ministère de Dieu. Amen. So, 6 wana ba ebisinga 6 wana est un nombre de la création de l'homme. Nzambe kelaka biloko nyoso, mais le 6e jour, nde akelaki nini? Akelaki nani? Mutu. Mutu sikoyo, tango asalaki péché, il fallait nzambe alobi na mabele outaki. Na mabele osala nini? Okozonga. Nde baye ko expliquer nga balobi. Nde osa wana. Yeba ke batu misusu bazo vivre na ignorance. 3-6 wana, eza na ba 6-3. Chaque 6 ils ont représenté Eloko. Et pour la destruction de l'homme. Il faut comprendre. L'homme qui vient de Yamabele, il faut azongana, Mabele nde bongo balobaki na kati ya malédiction na ye, Nzambe alobaki. Abe fa zonga Mabele. Babando koloba l'homme la chair, comprendre. Mais l'esprit va retourner quoi? À Dieu. Mais quand Jésus est venu, alors la première homme Adam était du sable. Mais la deuxième Adam est du ciel. Alors la première Adam et l'homme faut y bak. C'est dans le babato mokilisiko. Ba pagan. Alors si c'est aliboso.
Satan place à Tchaki Yango. Si ça m'a laissé, le nombre de nombre de destruction, il y a Moutou, il y a corps, il y a Moutou. C'est un tout ça, il y a 6, 6 sont représentés. Il y a le bon nombre de Moutou et ils allaient coller. Bakocha nombre wana na biloko ya kolia. Yango mona c'est pas toute chose. Ozo mona ba biloko nyonso bazo sala, c'est ba démon nyonso basi ba yebi. Boko mona ba biloko belé tozolia ezo utawapi. Ils ont manufacturé bazo sala production ngo mingi wapi. Ba Middle East, ba Indi, ba Chine, hein? Ba bilamba, ba biloko ya kolia ebelé ezo uta ba place moko boye, place Dragon azana Dominion. À chaque fois avant on lit eloko, il faut prier les eloko ango parce que les autres source nango, les autres musika. OK. Non, ya ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour cela sous mulongo. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana
Nzambe ya le Nazarien.